Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bien Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand on a musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout monde ni ciao. Ok, voilà, on a une émission de Tindika Télévision et Bandina Mokolo Lilo, toujours la ming actualité. Oh, bon, mais ça n'a toujours causé. On dirait qu'à Tindika Télévision, n'a bien abonné, ni on s'aboya vraiment et belé, beau s'abonner, beau qui n'était maramba bien et na Tindika Télévision, beau zapper, beau direct, ok, n'a bino. Émission de Lilo et Bandi, n'a pas conseillé, place web, tu as toujours causé un message, bon, il y a qui peut ming la chaîne au Tindika Télévision. Donc, au banda bon, au tesson qui n'a souhaité joyeux anniversaire, n'a Lilo, dans un PC. Bambote Ebele. Bonjour conseiller. Bonjour ma très chère sœur, merci vraiment pour notre souvenir et ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je les aime beaucoup. Bonne santé. Santé bien, nalamuki bien. Nazo zelaka kanata landeni ba réaction kozala après adresse à chef de l'État et puis tokopé sabino encore ma information la souka ou ko sepeli sabino. Bonne partie des pinces. Les autres se portaient bien, toujours qu'on garantit toujours le leadership en tant que parti mère et Bogozala jamais déçu tant que IDPC est en existence. Ok, voilà l'émission de Mokolo et Bandi, tout le monde photo, tout le monde président. Ba actualité les autres tambola na ba Twitter na ba réseaux sociaux kokuta na Macron ko bilatina likambo ya RDC na ndep bazo ki économie président ya Union africaine na éviter conseiller place wana ceux qui ko annoncé ba imboka bazo na biso par rapport ya message wana so ko bani. Bon, c'est tout à fait normal ba kutana na homologue na mais ce qui est vrai mokili et comme na moment moko enjeu politique et comme il faut dépendre mingi na makambo Italie, Afrique et précisément le Congo et vous voyez bien qu'il y a Union africaine en 2021 en janvier awa et je pense qu'ils ont toujours dans cadre kaka ko solo la makambo positionnement ba intérêt à chaque pays ba intérêt Afrique pour le président de la République qui est azana na vision na ya ko parcourir pour na ko meka ko pesa image oyo Afrique faisait nzela suite ya ba makambo ebele le kana ba Afrique ba France Afrique ba makambo ebele et je pense qu'il est temps à lommer l'Afrique ndenge sengeli pour tous ils sont ba tension en Afrique. Vous savez positionnement France par rapport à des réalités l'équipe Afrique par rapport à la politique africaine et la France précisément dans le pays où les colonisateurs, précisément dans l'intérêt à France, en Afrique. Mais ce qui est clair, il faut tout renverser vapeur qui Afrique et Bandapé pour retrouver l'intérêt dans Bango auprès des pays où les colonisateurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution avec le temps. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il tire Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes! Mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman moi c'est qui toko. Posé à moi sur Penza Basali Kolula, posé à moi sur Mobala Kotala et Alembate, posé sur Kotamboli, Masanga Sima. Eh oui,
yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Ah oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko, Eden Store. Toujours le discours, fallait après consultation, fallait chef de l'État loba. Jusqu'à présent, jusqu'à là, vous loba non tout à Colombie à partir ya kunato ceux qui ont zone nambo kanaende à quoi lancer message pour la. Non, ça ba proposition bateau nyons sur président yamba qui na consultation ba ya qui na ba avis na bango ndenge ni ba ko participer pour na demande requête au chef de l'État senga qui pour na koyoka mutu nyonso. Et basi basilisaki bakomsko ko chaque dossier ou batikaki batala ndeni ekozala ba rapport soit ya convergence ya vision au chef de l'État zanango soit au nan to mettre en place te batum soupe ba okoya na ba idée bien pour le Congo nous appartient à nous tous et je pense que d'ici là beaucoup adresse à chef de l'État. Ils ont sané ko bangisa bazotu na chef d'État koloba nini penza. Bon, et qu'au Bangissa, ils ont Bangissa les deux camps, ils ont Bangissa le camp à Congolais pour au bas Congolais, bazango besoin balingi qui rupture à coalition et s'est manifesté aux yeux au-dessus de tout le monde. Mais bah au PM sous bazo banga dans le sens que bah ebi que coalition koufi nango donc il est temps mon à se préparer ndeni à nager pour les alaki makamama se quitter toujours ça bango jeter bah perdre chance na grâce au tout PC bango pour tout reconstruire Mboka dans l'ensemble mais ils n'ont pas compris pour baza toujours l'esprit wana ko lukaka ko s'imposer comme si bazali ayant droit bazali indispensable sans bango Congo ko avancer c'était là c'est trompa qui donc il est temps tout ça là chemin na biso et tout les bandits qui s'occupent na peuple na biso aza tellement meurtri na ba injustice à l'olingue dans l'olingue on est toujours le cas de résoudre ba problème là bas. OK, voilà tout le bien la loi il y a sénateur là qui s'engage Jean-Pierre Hortu côté kabiso na 2 jours oyo question nam réponse Jean-Pierre azala qui na parti azaki na ngambo ya bandeko ya FCC na ma point de presse ya battre le ko be ba présenter qui après consultation na a ou méditer a kokufa. C'est bato baza ko insister balobi faut basala autopsie ba yeba liwana e uti wa plus ceux qui eza covid toyeba eza covid. Non mais ce qui est clair et au monde en a positionnement il y a manque à sagesse et à bato FCC ceux qui ba acte bon ils se présenter maintenant donc ça veut dire bato ba ko imaginer ka que FCC ndé ba assassiner. Mais jusque-là, tant que non basali autopsie, moi je ne peux jamais me déclarer sur ça quand soit FCC Mteboumi ou bien Nini, on ne sait jamais peut-être. Oui, bango peut ba ko utiliser sans que ba sacrifier mutupo, ba bangisa ba o ba uti na ngambo mususu mais cela ne changera pas grand-chose pour cycle ezala qui scellé ezosinga ke ba patriote ba ya vers le peuple. Ce qui va salir peut-être pour Babangisa, Bao Bazanangam, pour Bakatsa Kota peuple, va se tromper et au souka toujours que Bako lâcher pour l'arrestation de Kabila est imminente et vous allez spectaculaire, n'a insiste à Kango tout le temps pour n'ayebi niveau toko minaye à bouger le sous il faut bakanga et à mériter emprisonnement. Mais quand il y a un camp. Au Congolais, quoi, comme il la mise au Congolais, c'est comme il a besoin la départ. Il y a mon amboka Joseph Kabila qui est une colonie. Et là, c'est ça, ma boba dans la binote. C'est ça, mais ça. Ok, voilà, émission la bisezo ko bato, tu kota na ndeko Adolphe Muzito o azoloba toujours ba propos ya mboka RD salobi Congo ezala na ngo kaka boy depuis le mumba kinda et kozala pe kaka boy. Oui, mais parce qu'aza irresponsable. So tali même elongi nae. Na forme ya misu ndenga talaka est-ce que on va ça plein mususu to
Non, mais ma déclaration mutu. Congo, ma déclaration mutu so tali longina o tali na misuna ozo comprendre que aza mutu moko même soko lakisi même bana même moi on comprendre que c'est un escroc. Azana longimo tellement ba escroc ozo mona que ezo pe sa valeur à malobo azo ko bimisa. Soki azo ko loba bongo, loba peut-être ende mutu a salaki cycle au Congo ezo ko vivre siko tant qu'à participer qui na cycle wana te ya temps na espace ndenge nzamba zo sala makamna ça veut dire botika ka bango balobaka ba makamna bango bayebi pourquoi bazo sala ba déclaration wana pour eloko zo déranger bango zali présence à chef de l'état ou azali protecteur et état de droit et lui en tant qu'ancien voleur ou asombi ba mapango illégalement ou asali ba crime en tant que premier ministre ba crime économique pillage systématique ya ba minerais à Congo. C'est tout à fait normal à tenir le langage en dengwana, mais azali déjà na kati ya viseur ya peuple oyo azoko bunde l'état de droit un jour il sera arrêté pe mukolo baluka ba kangaye boko sentir yango boko ya na ko expliquer bino quand est-ce que ba kangaye. Tout ça on a parti des PS si cap tout ça qui la matinée politique automona qui CG alobaki maloba CG bangisi bande komisusu baza komituna CG lobi boy pona nini mutu azoloba mabe pona chef de l'état tomoni ebiso nyonso toyebi mais tokende susu kofuna na baambassade mpona nini eloko wana vraiment bato bazomeka bazocomprendre yango mpenza oyo afingaki nani na ndenge bato baloba par rapport à ndeko na biso Barnabé ndenge alobaki CG il reste plus politique il faut boyeba kodiférencier homme politique na combattant ndenge na sens nango traditionnel ndenge zala soka lobeli ki azokende ko loba na ba ambassade ça veut dire azolanda procédure pour ba ambassade ba loba te ke ba bando utiliser ba arrestation en te ke IDPS ezo respecter le sous droit à la parole à mutute liberté d'expression à mutute ça c'est pour interpeller ba ambassade dans le sens que boye ba ka ba acte bazo jouer à informer bango comment est-ce que tokoki ko réagir après pour réagissement na biso soki salemi bato ba ko interprétant ma bendenge ba interpréter qu'il kamba Vital Kamerhe que non parce que Azak adversaire à 2021 de ba koti na kacho sans pour autant ko ebake asala ki bambeba ayiba ki la République et ça procédure normal en tant que homme politique pour na ko avertir bato ba yaka kolobela toujours droit de l'homme liberté d'expression à rappeler bango l'ordre que boye barake to koma na tel moment et que senga que to réagir boye on a informé l'ambassade c'est pas mauvaise la procédure à un politicien ayesus kolobaki bat bakangisa Vital Kamerhe za batu ya FCC oui mais à cité parce que biso batu yo c'est Kamerhe était que aiba a outi na famille politique oyo eza connu o ezali connu que ba grand voleur ba utaka kuna mais yebani clairement et a infiltré Kabiso na présidence pour à profiter de n'yako sala que a diminuer chance à sala que président travaillait normal bon era sali bambe ba nebiso to eba en tant que porteur ADN ya ba voleur un jour état de droit et ko inquiété yangana ba kangier to ke ina dossier toujours ba prévenir surtout même na ministre na et pas ministre à justice nani to ministre à justice ezaki tunda zanani mutu peut perdre donc avec des preuves qui irréfutables peut perdre avec déclarer que il faut bakangaye yangana kenda ki prison ezabiso te ezana mutu chef de l'état te ezana mutu parti politique te ezali na peuple ezali que il a volé la République et biso to accumula qui va preuve nyonso to memango auprès il y a ministre il y a justice et il a vu que ba preuve wana ezalaki irréfutable il a accepté ya kokanga mutu na bango sachant qu'ayebaki ki azalaki na ye mutu na bango donc biso moko to livraki na maboko ya mutu na bango nde siko azwi décision kende prison po ba preuve ezalaki tangible lelo mpe bavokani basili kodéclare balobi fa kende kaka libanda kende kozwa soin libanda te obima te akende te akokende te akende te mais procédure yango nde bazosala mikolo mpo aluka babimisa libanda akende te pourquoi mais parce que azoluka tima era okoma kuna banda mbanga ndenge misana quoi a créé front mosusu kuna na poto mais c'est un voleur il mérite
à consommer ba peine na ye. tolobi yango kaka soki mpe ake toya mpe ka soki mpe ake te toya susu mpe ka awa tokolobi yango mpo bandeko vraimen bazolanda 2 jours nyonso tozomona ka Vital Kamerhe fois akende même baavocat français mpe balobeli yango baavocat bafrançais nde bango nde bakolo Congo. C'est ça votre problème. Il faut bolongola ba complexe à République à ba complexe. Et donc pas parce qu'un avocat français à lobby, donc nous devons accepter pour avocat français à lobby. Non, c'est la plupart des avocats on a tout ça. Ce sont des gens au balanda ba intérêt na bango de corrompus. Avocat français anal. Devant un avocat on était à Sambisa et Kamerhe. Notre frère Nabiso Mso à Sambisa et Kamerhe. Non. Faut parce qu'avocat oui mais avocat soga qui s'agit pas avocat congolais pourquoi il y a que ça dépense dans l'avocat parce que c'est ça, c'est l'escroquerie, il y a justice il y a trafic d'influence on a dans la République va complexer. Ok, tozoaka obatu ba l'Arabie sopenga molelo na tamboli Kinshasa place en route localisate nzela nyonso eza ya kobeba na rond-point Victoire Coute non parlons même pas na commune na Kala moke mai bato ezokotela bato tina bandako. Oui, ezali kambo vivre bien. Ezali kambo moko banda lango depuis Kala mais on a tenu bon ya ko traiter ba genre ba dossier na eza procédure to comment on va arranger tout ça. Ça je vous promets. Naibi maramni les salima na makambo etali infrastructure tout ça. Ça je vous promets ko salim. On est sous la charge ya gouverneur de la ville te ko sala maintenant po ya ça déjà misala na union c'est Cécile. Ba moi wana eza na biso nyonso les responsabilités za gouverneur à ville à Kinshasa. Même collège conseiller chargé à infrastructure et autres concernés par le ministère il y a infrastructure aussi bisogno se photo simplifié y compris ba peuple bango moko oyo bazosala ke ba continuer à gérer ba salité pour na eboucha ka ba terrasser ba makambo ebele ko boka ka ba milangi ya plastique na nzela ko boka milangi ya plastique na ba mai na biso ba kalamu tout ça ezosala ke étouffement il y a mai ezozo moyendi ni ko le kate soki mbule beti yango ezo déborder côté la bat na mapango mais en tant que ba responsable ya mboka ezelo ko toujours réfléchir énormément sur ça pour battre belé ba otaki na poto ba élève so ba projet ko ibande ni ko sala ba ko longola ba sanité na terrasse ko tonga banzela oyo que sengela ke ba caniveau ya bien za la pour maye kendaka directement na fève pour éviter ba inondation ndengwana wana eza eloko ezo déranger biso makasi to ko tikango le kabongo te. Lelo kotala Ibrahim Kabila pe pasteur Mukuna kolika na émission koloba ete ko lancer message moko na chef de l'état bazozela ka départ ya Joseph Kabila. Bango ba situkeli yango siko biso ezaki projet na biso depuis kala yana loba ke akoma prisonnier politique à partir à Kokadra Addis Abeba bazaka déjà prisonnier et ce qui reste maintenant to concrétiser l'arrestation des spectaculaires et ba emonana na miso batu nyonso et bango demande na bango bazana retard ils a déjà procédé. Donc on a nyonso nda fongoli miso na wa comme vraiment chaud. Pour bango ils a na retard biso ezaki déjà projet à kala ça fait depuis 2006 toujours raisonné tout kanga suite à ba crime oiseau sala déjà lokola to commis na moment où esengeli to rendre en public et vous allez voir et pour même la communauté internationale beaucoup commencent à le réclamer suite à ba crime oiseau salaki. Lelo kotala ngwanda ete koloba ata babengisi na consultation te loko pe ko changer pété consultation ngo après yango maluba makama malamu pe ko sala manango te kongo ezala nango kaka bo. C'est pas un exemple à suivre monsieur Ngwanda c'est muto sala anthropologie. Ba on bazana expérience par rapport à travailler là ba. Oui, expérience à ko travailler mboka ko teka mboka ko boma ba congolais ba boaka na ba fleuve comme la kamakila ba bazo sala na ba Congo ko créer ba ibu ko créer ba ibo bazola tabakagul pona ko assassiner kabatu non biloko msusu soki boki batu azoloba bole qui sont kana passé simple parce que ce n'est pas un modèle un exemple bisoto Kolanda akenena nous à s'expliquer biso na ba crime oyo imprescriptible ndenge balobaka o ezali impardonnable nde akwa ko s'expliquer pe ça biso donneur de leçons
a expliqué biso que a une expérience par rapport à service à secret ou bien service à renseignement. Mais au service à renseignement, à ça, ça évolue à 1980, 1990. Est-ce que si on a film James Bond à partir de Chine Connery, James Bond à Souko à Ote Kobima. Bazandeng monté ba kokanité donc il faut tout évolue à que s'adapte à ce no battant. Parce que l'expérience on y a ngapé ça biso so ngapé ça biso que azaki na ba ibu bazako boma batu akundaka batu na ba mapango ya place bazaki ko vanda exactement quand des Rubero salaka. Donc ngakutse no mona ngwanda na mona ka exactement Rubero. Bazandenge moko na ba crime na makambo mabe na kimotema mabe na complexe ya ko accepter ba congolais au baza ba patriote complexe soit ne sala kabango. Donc moi je pense que Ngwanda c'est quelqu'un qui devait se taire à comprendre makambo nazolo ba place naza place azana il va comprendre ça. Nanga mukuna Constant Mutamba pe alobia kotika te kaka yebo na chef de l'état. Et Constant Mutamba nena aza membre ya FCC. Oui, mais c'est normal ba ko linga chef de l'état te po azoluka kanga autorité morale na bango. Après soit quand l'autorité morale bango ay bango ba panzani er ba ko nager to bango kanga bango na bamboko ba okima o pa kozana malchance atika ya monsieur peut bazo changer la vie bango nyonso pétende baza kasi ngwana ça veut dire il y a ceux-là qui sont des patriotes bazana moi liquide wana l'âme qui ne trahit pas, bazo soit conscience que les temps changent makambo ils ont changé. Mais ce qui est chef de l'État, c'est tout à fait normal de comprendre avec le chef de l'État, il y a autorité morale. Après, il y a des gens qui ont fleuve, il y a des gens qui ont risqué une opération pour le peuple. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise, ils ont attaqué le chef. Mais ceux qui n'ont pas la place, il fallait relever à la hauteur et à la sagesse. Oyo ya ko comprendre cycle attend dengezo ko kende azeko tout mutu oyo asa la allégeance na chef de l'état pour avoir protection à la côté à peuple point barre mais tant qu'azo comprendre que ça veut dire bazo continuer la ébriété il y a causalité politique et impolitesse politique on a le baka tout le temps et vous allez voir la suite. OK voilà tozo kende déjà na kuchite tout cas na des questions pour tout silisa de comment rayibisinga lobby il dépasse bozo ça musala bien bozo ko évoluer bien mais azo ça la remarque moko bozo linga bozo tozo donc bolingi congolais nyonso à s'exprimer te ceux qui congolais tous en état de droit ko lo bapé et le comment et c'est félicité topé na président topé a sali remarque moko biso na surtout sangisa ba idée to lobela pona tina mboka me bande ko idée pèse balingi bon côté même si tozo mona mabe tozo ko ka koloba ya non non ça c'est très faux. L'UDPS a toujours eu la liberté d'expression. L'UDPS a toujours soutenu ça, toujours soutenu Nango, Team Kolo Congo, et qui existe. Mais le problème est Ali, comment qu'on finit la chef de l'État comme si à sa camarade Nabango, Nanenga Lokuta. Bisope Kala toujours qu'on finit la Kabila. Mais Maram toujours le Bela Kabila les Aki Lokuta, ce tobi qui est zongissé na Rwanda. Effectivement, Zalaki Rwandais. Ce tobi qui au criminel de guerre il faut qu'il y ait des CPI effectivement pour ça que ça la fausse commune azo boma batu ba fausse commune azo ke kunda bat tous alors au cosate so qui tobi que non muibi ya ki na boîte plastique na 500 francs na poche na Afdel na Kalashnikov na Mukongo a comme milliardaire na Congo tout ça qui na réseau za lokuta te tout monde qui ndazo kota na boîte. Merci conseiller so qui to lobby pour révéler un peu le monde à tout non j'arrive so qui to lobby que azali spécialiste à côté la kabatu ba poison to ko cité biso na époque Mobutu to eba ba ja ba poison te donc ça veut dire makambiso to za ko lobela qui vrai mais yo au finga président Fachi lobi ke au Freda président Fachi ndenga zaluana aza ingrat par rapport à qui azo la mboka nana j'arrive azo la mboka nana ye mukolo mboka ye ayant droit azo la mboka nanani ingratitude avec qui ye mutu mboka eza ye na histoire à Congo soko tali histoire à panoplie à histoire à ba descendance ko mona kombo ya kokone tina lelonde ya ye Kabila to ebaka ye awate en tant que mukolo mboka na kutu wana kutu nazo se moke na musée Kabila so nazo ba Kabila Kanambe dabo Hippolyte Kanambe landa arbre généalogique na histoire kenda ta na ba musée à Belgique otala soki ba descendance chefal ya kombwaka
ya Kanambe ezalaka na Congo. Non. Donc omona ke batu ba komisa polémique on dit ki wenge bozo swana bozo ebatekeza makambo mboka. Ba biloko abongo kutu en tant que journaliste so mutu abongo stopper ezongisa na temps. Nako stopper oui nako stopper na osala musala na ngambe na komema ngo pe awa to solo lango. Parfois de comme ça ebisinga. Todos do solo la de comme ça ebisinga lo biboy. Ndeko Barnabé a fini chef de l'État, le bimabé contre chef de l'État, sur tout le monde. Mais Ndeko fils Mukoko a oumela makas ko finga Joseph Kabila. Na okende kinga kati na ko sala boy ba répondre été. Mais réaction quand moko ya Ndeko Barnabé sali lelo ke akende ko sala 3 ans na makala. Il faut talat le lenge fils Mukoko azaki kolobela. Fils Mukoko nenga zaliona tokoma ki très sceptique na tendance na yi. Pour la preuve en est na souka a que reversé à Kenda qui n'est pas Vital Kamerhe. Mais fils Mukoko azali koloba makambo wana. Pourquoi bazaki ko inquiété était? Pour makambo bela za koloba za ko sata za koloba vérité par rapport ya nenga za kolobela Kabila. Mais na souka yimo ko ko bebisa ko lakisa ke ba biloko bato bakoma ko mettre en doute au monde ozo finga Kabila mais to mona yo na ba béret rouge fandi na barzo mela masanga na ba béret rouge a PPRD. To comme qu'on a un peu sceptique soit eza stratégie bazo salaye pour afinga Kabila mais azane mutu oyo akopéraka na ba pour mutu lokolo ngai okomona ngai jamais na Henri Magie même to kuta to na tendre loboko jamais pour baza bato bazo ko participer ba congolais ou bazaki ko participer pour na ko appuyer ba infiltrer ba appuyer ba rwandais pour ba ko déstabiliser mboka na biso directement baza ba frère nangate directement ngana za kandengwana mais fils Mukoko azako finga pourquoi baza okanga été c'est à lui de poser des questions c'est à eux de poser tu peux perdre des questions mais fils Mukoko en fait de compte tu dois comprendre que politique nezaki nini politique a ko escroka kabana poto pour batinde la kebambo au fond azalaki ni na conviction anate azalaki na intégrité anate de biso tozako mona likam la preuve en est au monde a sa émission a elibino kuiti ameli lotoko a lobby n'importe quoi le roi bana poto ba comme ça ba émission YouTube on ba film ba théâtre ba otala bazo kango danger wanezaki style na ko procéder biso tozaki na logique anate biso logique na biso cible na biso ezalaki kolongola ba anti valeur ennemi na biso ezalaki Kabila te ennemi na biso ezalaki les Kabili mobimba na bateau baza sima ya Kabila baza ko protéger ba communauté internationale baza qui corrompu. C'est dans ce sens-là nuance wana il faut boye ba ko salango. Ce fils Mukoko azako finga Kabila baza qui inquiété était. Il sait pourquoi. Ba ebi pourquoi. Ponga na Bachaika tenga problème na ngai c'était pas ça notre but. Na lolengo yazako kumbango yemo kwa ke titi bon monde place à Suki qui parle de lui au monde que lokuta to kosi bato comme un moment moko boy bato va comprendre te ozala qui aventuré on comprend ti même qu'on soit preuve ya qu'on soit ba téléphone nazo solo la na masaro awanga na bino na ke porter plainte contre l'inconnu plainte en esuka pitilino ozomona ke a chaki bato na flou moko boy azomema bato na ba sentiment awe batekeza makambo mboka. Moi je pense qu'il est temps à se ressaisir à comprendre que les combats ezali kouela ka notoriété te na ba YouTube pour nous à la superstar non moi je ne pense pas que ça pour TV et ko tombolo pe TV ko ko isayo c'est à lui de gérer ça biso problème na biso makambo nyonso tozaki koloba nani mutuloko la utoloba Barnabé ozomona kabima ki ridicule alobi que non ce chef de l'État qui ta kolia mbuma batuni na procès mbuma ngoni no akolia ba fruit na France ozomona teke baza ba aventure république ba complexé baza ba aventure ko mutu oyo ayebi kazali un homme aguerri kaka ndaloba ke akolia mbuma soki ngana na place à Barnabé na justice wana na ninga ki na répéter na marteler na oui na loba ka kolia mbuma pour so yo kité ba kuboma ye. Mais je te dis, Oyebi Mfumu Sabata ti. Donc ça veut dire bazaba faux politicien, bazaba escroc, baya kanena politique a ko intimider que biso IDPS be intimider biso te. To suki no. Soki ngeza na place na ngena confirmer ngo pena devant ba caméra. Muta comme populaire ngwana. Oui, j'avais dit ça, j'assume mes propos.
Mbuma on a lobaki ezaki mbuma ko boma chef de l'état soit comme kuna be on a lobaki akolia fruit tente au Congo mona bimbe na mama na tente siko ba otu bazako tunisa fu mumuto wana bon na bise bato biboza la kimia ekoleka neti mpepe boko seka boko msango film to mona film jour wana te bake kuluka kutu ba polone na ba kilote na mapapa ba komisango no na seka ko tiget mana ya lobby association de Alimbo donc en sigle Alimbo de association de bateaux balia kambuma donc ba créer mythe moko tout autour il y a escroquerie nae pour nini lui-même au fond n'était pas convaincu au moment que bazako tinde comme un aveugle il ne comprenait pas ce qu'il basundoli voilà ba erreur ba mama chala mona ba osala ba erreur bango tu ba osala de bang ba mema batu donc on a blaguité Henri Magie Bazoli la kuna la prison tout monde qui dernièrement va publier un amour ça zola la moyenne basundoli façon mona mawa penza voilà donc ça veut dire mbanga bazako chef ba ebaka poa mbango ba mema kana yazolo ba non to pesa pouvoir tout ça là boy tout ce qui ne basundoli ekuna nano yo bimisi ça veut dire c'est ça on a bengaka manque il y a maturité, il y a sagesse. Ils ne comprennent rien du tout. Bazo kanisake Kabila kozonga na pouvoir bazo mona ngonetika ke balali balamuka zongi na pouvoir or ba yebi ba peno biso to leka ete poto longola na pouvoir wana samindukele la sangere salem o akozwa maele azwa sagesse achana katina ayoka makambo na zokolo soki ba comprendre te moi je te dis likambo nage ezoko esprit en nage wana ezoko ere 2023 eloko moko te salima to continuer 5 ans 2023 eloko moko te salima to continuer 5 ans pour biso nde ba kolo mécanisme état de droit to bi makambo to kocha c'est tout babito za un régime parlementaire mais régime parlementaire pour quelle finalité? Régime parlementaire pour quelle finalité? C'est la majorité et ils ont à côté à peuple. Tu sais nous bon on est timo beaucoup quand c'est que kende to panza parler du peuple non tout ça d'une manière très subtile. Bureau on a to ko changer mabunda koko ya sans débat sans discuter. Et racine si pas bien banda to sambisi et to kangi a expliquer biso origine nae a expliquer biso ba acte ni azaki kozwa en tant que politique à Luka a commis sa parlement on a ba individu à FCC au lieu que ba saler la peuple. C'est dans ce sens-là que Bisoto fait enseignement politique. Il y a un Tshisekedi de heureuse mémoire. Ok, monsieur Absalom Kolalelo Silipo Tozo, c'est la chef d'État à Loba. Consultation Peleka qui, ceux qui a lobby, Toyo qui Tozo n'a pas conseillé. N'abi qui va te balader au moins ébélé, numéro na yo à téléphone, puis moi tu n'as message moi fort pour na ba congolais tout bazar libanda ya mboka. Non, mais nga message ezani plus bino ba journaliste. Ça veut dire boye bakelo ko bozo luka. Bozaba congolais, bozali na l'âme qui ne trahit pas, bozali na ADN ya babantu, oyo, touti bitumba au kala depuis ba ancêtre na biso depuis Israël, Égypte na le londe to kombo. Boti kamakam na bino na ko ngana za journaliste na zalaka na au milieu du village au ceci, mais soza au milieu du village mukolo. Bakoya ko bomelo ba mama ndinga na ya ka tokinda susu wa bilongi na biso déjà ba ebaki bango wana baza bato ya IDPS koto bakoma raté même ndinga na biso ba journaliste mususu ko ke place mususu bazo eloba même que bobimisa bango po bango bazara na IDPS siko ba journaliste bongo yela kanga ba kombo na ba pena yeba ka bango ça veut dire ba traître pour IDPS c'est à partie du peuple toujours passé moment moko o toujours lukato kombo la ba infiltré étranger na mboka soki omoni journaliste azoko yebake bato yazoko sela bango ba interview ko salela bato lokola ba shadari ba interview alo ba ke non baza bato IDP sa moni ngo ndiye wenge musique nani azoe ba bien que shadari abomi bande ko na biso na guerre akamwena sapu mais o accepter ko ya pour nous demander moi $20, $30 pour nous protéger, ça veut dire que ce sont des gens qu'on doit corriger. Mais correction, il faut entre vous d'abord les journalistes, pour débat rationnel, démocratique, convaincre que Makambozo Kosala avec ceux-là qui ont enterré nos fils, ceux-là qui ont enterré nos filles, nos parents, pour au nom de
liberté d'expression. Là, bazo s'est trompé, ce ne sont que des mots, j'ai des mots, utiliser. Mais en réalité, ma comme Congo, ils vivre. En ce moment, bino, tout il faut que vous soyez patriote. Je sais que n'a aucun imposer moutunyo surtout à na IDPS, n'a besoin de na IDPS, n'a problème n'a beau utiliser patriotisme. Au cause à la non indépendant, mais quand il y a un problème où ils ont concerné ma kila bandekono, bazo koboma bon ba boa kabona mai, tu dois être du côté il y a bandeko o baza koboma. Il faut beau à la côté, il y a famille, il y a Rossi Chimanga. Wanande bat Congolo biso toza na bango besoin o bazo comprendre et le but est que ce que journaliste parce que oza indépendant oza na liberté d'expression en tout kuti place bakunda ki bande kona fausse commune ata chadari il faut boire que les ba fléter biso to na besoin ba Congola ba ndengo na te bato bongo il faut bo sala ka ba débat na bango pour bo laksa bango le bon chemin que bazwa ki nzela mabe. Toko soutenir bazo boma futur progéniture na bisote il y a des familles au babomi bakuti bibembe na ba fausse commune maman mwana bana na papa bakundi bango histoire na bango suki wana et des gens pareils yo bisanga koza journaliste nga ba journaliste bongo pesaka nga ba kombo na bango na ba photo na bango toye baka ndeni to ki ko meka ko changer bango tant que il y a encore du temps soki ba comprendre te mais moi je te dis ba ko regrettant parce que malédiction et landara même mutu oyo ayebaki ayebi ke bato basali crime bangwana mais azo kende ko collaborer na bateau baza ba porteur en malédiction directement malédiction na pe kolata yo. Moi je pense que c'est comme ça il faut tout le monde akamakam le Congo est en danger et les problèmes du Congo concernent tout le monde dans le milieu professionnel nyonso te baneni toko protégeant pour un numéro nanga boko benganga plus 243 préfixe à RDC 81 665 04 66 Bokozonga directement Toko Solola. Très bien et merci Nabato tout le monde batinde linga ba souhait na bango pour l'anniversaire nanga. Merci une fois de plus. Nandenge bo pesinga ba bénédiction pour encourager nga po na mona anniversaire nanga tsumba la sima oezokoya. Merci beaucoup. OK, voilà, merci. Wana bon tokomi na sukaya émission na biso. D'abord, santé compétence na mbote na boss na Papi Kelly na Rifin Kisombe na Richard Ilonga triple code difficile à dévier depuis Paris. Richard il était prêtre à Londres. Na ba maman Lomé tout na base solide na pesi ba mbote bisika bozali nga yo nazali malgré santé zo sala bomé. Nzamba zo batela tozo mona na pesi na si ma caméra junior mbui na pesi ba mbote ya trop ba bi cameraman privé pe Mike isolé de A+.